Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbote na bino ba murena ba mureze ya magazine de formation ya lingala yoka sango mbote na ba polier ba FARDC ba JR ba PCR ba commando na ba étudiant kasa pa bozali tellement ebele bolela magazine na impact pezolozina. Tout le toujours bozala bon toujours scotché pour na rolanda bo information na temps réel bozala bo s'abonner mingi na page na biso Facebook na kombo ya yoka sango. Sans plus tarder to fond la ba sango lelo pour na koloba ete na cadre matso tali bongo sécurité 11e session mixte bo ba ete entre Zambie na RDC et Salama Kibongo na Lusaka délégation RDC ezala Kibongo conduite na vice Premier ministre na ministre intérieur et à défense et puis pour la province ya Okatanga ezala Kibongo conduit na ndeko ba na kombo ya vice gouverneur Jean-Claude Kamfwa et puis boye ba ete mutakumbela ki masolango za yemoko na impact pezolozina kasi azala ki yemoko te tozaki pesus na maître Flora Mbuyu Angelani la Jeanne d'Arc di Katanga et puis azaki na cadre ya masolo toujours wana na délégation ekendaki na mopanzi wana. Bien aimé dans le Seigneur yoka sango. Et Salama Kibongo na kati ya mboka Zambie na ville ya Lusaka 11e session bilatérale ya sécurité entre République ya Zambie na République démocratique du Congo na impact na idéologie ba expert ya mboka Zambie na mboka RDC bazaki bona kati ya masolo pona kosola makambo tele mongo sécurité ya RDC na Zambie na ngambo ya RDC boyeba que vice premier ministre ministre ya intérieur Daniel Aselo yende azaki bongo chef ya délégation accompagné na ministre ya défense nationale azaki bongo pe na ngambo ya Zambie na ministre intérieur ya Zambie na ngambo ya RDC toujours lokola province ya Okatanga na Lualaba eza bongo ba province eza bongo frontalier na Zambie yango wana na ngambo ya Okatanga vice gouverneur Jean-Claude Kamfwa azaki wana pona ko représenter province ya Okatanga na ngambo ya Lualaba mama Fifi Masuka mama Beton azaki wana na impact na idéologie to bosanité na délégation ya Okatanga oyo babenga kabongo la Jeanne d'Arc du Katanga la tête bien faite mama maître Flora Mbuyu Angelani azaki wana pona ko accompagner bongo vice gouverneur ya Okatanga ba développer makambo ebele mingi sécurité transfrontalière ba pe kotala ndenge nini Zambie ako respecter bongo frontière na biso banditisme na makambo ebele elobamaki na cadre wana na suka na gouvernement ya Zambie a organisaki bongo mana dîner pona ko kabona bona ba hôte ba ke musala wana na kati ya Zambie eleka kitoko na cadre ya 11e session bilatérale ya sécurité. Boyebi ke na Lomami toza bongo na territoire ya Ngandajika na groupement oyo ezalaki bongo na ba conflit mingi na mopanzi ya Pemba Nzeyo et puis na Babunga boye ba ete désordre ezalaki kuna makasi mais l'autre zolo ba awa kimia déjà ekota kimia population ba boy kozonga na kati ya village na bango eza kopesa pasi na mitema osakana te ba kima kimboka pona makambo tali bongo ba conflit wana mais awa kimia ezongi mais ba boy kozonga na esika na bango. Bien aimé dans le Seigneur yoka sango. Ba conflit intercommunautaire o elekai bongo na kati ya localité ya Mpemba Nzeu na Mpunga e salaki bato bakima bandako boza komona ezaki bandako ya bato bakima bakota zamba kaka pona ba désordre o ebongo ezaki bona cadre ya ba conflit intercommunautaire na kati ya province ya Lomami na territoire ya Ngandajika nde boza komona bandako kauki bato bakima na bazamba ba préféra kovanda na bazamba pamba te baza kobanga kozonga na bandako na bango na ba localité oyo boyo mususu ba conflit na pe kozonga bazongela nde bazaki kala yango na population baza kosenga na bato bakimaki na kati ya bazamba bazonga po vie ezonga normal ndenge bazalaki vie ezonga kasi bato lokola bazana bonga kobanga bazolinga kozonga te même na ba école bana baza kotanga te epesi pasi esenge na gouvernement mingi gouverneur ya province ya Lomami asala makasi kimia ezonga na kati ya ba localité oyo boye na cadre ezonga na kati ya ba localité oyo boye piolo pio.
Toujours continuer magazine information ya Lingala Yoka Sango tokende mingi na mopanzi ya Nord Kivu na butu ya lundi le 23 kobima bongo mardi le 24 mai 2022 na territoire ya Niragongo na mboka oyo ya Buyumba ba masasi betamaki makasi koloba ete mo ba désordre ezalaki kuna ezalaki bongo mingi réplique ya bandeko na biso ya FARDC o bazali kobunda na bandeko ya M23 kasi boye bate selon coordination ya ba jeune ya Nord Kivu balobi ete ba rebelle ya M23 bazali bongo soutenir to pe bazali bongo appuyer na bandeko ya armée rwandaise nde baza kosala ete ba déranger bandeko ya FARDC. Bien-aimé dans le Seigneur, Yoka Sango. Na territoire ya Niragongo bangomba mingi oyo ba M23 bazaki bongo kozwa ko kipe ba position oyo ezaki kala ya FRDC bazwaki moto bondi milangai FRDC apupoli bango kosakana te na kati ya territoire ya Niragongo boyeba ke FRDC eloko makasi banda aza kosala ba offensive oyo boye pona kobengana ba rebelle batomboki ya M23 aza na succès na terrain botala ndeti awa boye a repousser bandeko wana boye ya M23 na musika makasi boka ne azolelisa. Kasi ba population ya nzinga baza koloba ke armée rwandaise nde eza bongo ko appuyer ba élément ya M23 basalaka désordre na RDC miko etu koleka boyeba ke gouvernement rwandais efundaki gouvernement congolais koloba ke ba roquette ekweyaki na kati ya ba localité mususu oyo kuna ya Rwanda baza kolela kosangana te po moto ya FRDC eza kokimisa ba M23 baza kokimela na ngambo ya Rwanda ezopesa passe eyokani. Toujours continuer magazine information Lingala Yoka Sango toko ya bona masweteli bongo ba expert ya numérique o bakendaki bongo na masolo bongo ya formation kasi na makambo to bayine koyekola na mopanzo ba bongo sala application moko ya sika na kombo na yango ya audience kosala numérique lokola levier ya développement ya RDC eza bongo vision ya président de la République Fachibe na cadre ya numérique na mboka na biso yango wana Fifi Masuka gouverneur AI ya Lualaba oyo babengaka bongo mama gouverneur atindaki ba expert ya numérique bakende bongo koyekola kotanga bakende kotanga makambo etali bongo création na développement ya ba application mobile. Quelques mois après formation wana moko na bango na kombo ya Bob Mwana Ntambwe Mayanga oza bongo expert ya numérique aeko créer application na kombo ya e-audience. E-audience eko permettre que ata oza na poto ata oza na mboka nini okoki kosenga audience en ligne na province ya Lualaba na ba service nyonso ya province ya Lualaba et puis okozwa réponse na ndenge sengeli boyeba ke Fifi Masuka gouverneur ya province ya Lualaba aza kosala effort pona ko concrétiser vision ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya numérique expert ya numérique ya province ya Lualaba baza kokende ba formation ya ndenge na ndenge pona toujours kokolisa mayele pe ko kopesa ba solution lokola e-audience olio sala mulongo bando senga audience et pas un ministre et pas un gouverneur et pas un mutu songolo pakala ou mela senga ngo en ligne à partir ya téléphone na yo o ko télécharger ka application e-audience ba répondre yo oyebi déjà que mukolobo na air fulani na za na audience aucun impact na idéologie o esengote yango wana numérique eza ko apporter ba solution ebele eyokani. Tolobaka ete ennemi ya Congolais ezali kaka Congolais ye moko yango wana na mopanzi ya marché ya rail esika pi basalaki bongo marché ya sika na mwa liboso wana kasi sali pasi mingi na komtema koloba ete bandeko baboye koteka na kati ya marché bazoteka bongo lokwa na marché pirate na marché ya rail ya kala esalamaki mwa fujo moko ebimai na mopanzi wana sali désordre ebimaki ya makasi bayekende kotumba bongo badepo biloko ezalaki tellement ebele na kati ya badepo wana na kati ya marché na biloko ya ndenge na ndenge babe bongo esandue yango esalaki pasi pe mawa na kati ya marché oyo ya sika na initiative ya bourgmestre ya commune ya Kampemba oyo asalelaki yango bongo na mbongo ya redevance minière to rappele bino ke wenze oyo bazala kobenga kala wenza rail
eza wenze oyo ba autorité ya province bazwaki décision ya kolongola bango awa pamba te bazali koteka na ba danger ya kosakana te pembeni ya train pe na se ya basinga ya SNEL oyo babengaka bongo haute tension, danger makasi. Ba autorité à province, bazwa ki décision ya ko délocaliser bato bazwa teka bon na nzarai. Kasi ba délocaliser bon ba kendaka te ba chaka mutu makasi. Na sima mikolo boye ba ke bato bateka na nzarai ba kende bon ko panza wenze oya sika batonga ki na kombo a marché du peuple pour na ko permettre que ba longwa na nzarai ba ke kota na nza du peuple ba tumbi ba magasin ba tumbi ba dépôt na ba marchandise batu et ça qui passe pe mawa ba autorité urbaine ba quitté sur place notamment maire de la ville na bourgmestre ya commune na Kampemba pe na pona koluka ko consoler population oyo ba perdai biloko na bango bandeko bondi milanga eza malamu te soki ba autorité bazui ba décision eza pona intérêt na biso moko tolobaka ke mboko yo kobonga te nzoka biso moko nde toza bandoki ya mboka oyo batongeli bino wenza kitoko bino bolingi te wenzango existe boza ko saboter ba œuvre oyo ya ba autorité mukolo tre eko dérailler e eko tafu na bino o bakonzi botela so makambo oyo mukolo oyo pe singa SNEL ekokwela yo o no baseleke na mboka na kengenda koteka nzoka bakonzi mboka bazolo solution yo lingi solution wana te eza pasi pe mawa bato ebele baza koyeba te solution nini bakozwa mpona likambo etali bongo loposo na bango mpe basante parceke bandeko mingi bazali minene misusu bazali na bakokoso ebele misusu baloposo na bango ezali malamu te yango wana Nyatamira cosmétique maison ya monene esala bo masolo ya soin ya baposo ya bandeko ebele mpe basante mpona kodiminue to mpe koya monene yango bayeba bon kovandisa masolo toujours na cadre ya masolo yango toujours par rapport babi ete la patronne ya masolo ezali bongo Celeste Nyatamira abengisi bandeko nyonso oyo baza na problème ya loposo to mpe problème ya santé bokende komona na lombango po ete ba bon kosunga bino o bazali minene po ba bon ko diminuer eza bongo na kati ya Nyatamira cosmétique entre le baito betela ngo sete na mokolo ya lelo parce que yemoko Celeste Nyatamira azali koyamba bino na impact pezolozina bien aimé dans le Seigneur Yoka Sango. Aujourd'hui avec Nyatamira cosmétique nous vous apportons la gamme Nyatamira. Et le rôle de la gamme Nyatamira, c'est juste pour enlever les taches et vous donner le meilleur d'elle-même. Nyatamira cosmétique est dans son splendeur. Donc ça veut dire que nous avons Nyatamira cosmétique à base de menthe. Une crème mentholée qui vous aide à éliminer les boutons et vous débarrasser de ces taches noires. En dehors de mentholée, nous avons Nyatamira cosmétique pour le teint noir, chocolaté comme vous le voyez là. Juste pour enlever les taches, les images vont plus parler à ma place. Et troisièmement, nous avons Nyatamira cosmétique pour les gens de teint clair. Là, vous remarquez, notre crème, elle est vraiment pour les gens de teint clair. Ça rayonne votre peau, une peau claire et puis nette. Et enfin, pour finir, nous avons deux sortes de savons. Nous avons le savon au miel éclaircissante et puis nous avons notre savon noir charbonné. Avec la chaleur, prenez votre douche de soir avec les savons charbonnés. Et la journée, prenez avec les savons de miel. Et avec les trois sortes de Nyatamira, selon les cas qui va se présenter, vous verrez que vous aurez des résultats bien. Voilà, ba numéro ezali toujours en affiché pour na kobenga biso na cadre ya magazine information ya lingala Yoka Sango ezali bongo simple bobenga sa numéro ezali affiché na C boye ba bon kozwa contact ya bandeko tout balingaka bon koleka na cadre ya masolo toujours ya Yoka Sango et puis pour na kozwa bongo Celeste Nyatamira toujours boye bobenga pe na numéro to kopesa bino numéro ya yemoko Celeste Nyatamira pour na likambo etali bongo loposo parce que yende atalaka propriété ya loposo pour loposo na bino ezala bongo malamu makasi. Talandambo ya basango to bongise bino na mokolo ya lelo na magazine information ya lingala Yoka Sango. Merci na bapolia ya ba FARDC bajir ba PCR ba commando bo pona biso na impact pezolozina toujours na masolo par rapport à papa to lobi te ba remerciement ya mingi ezali bon na ba partenaire na biso o basunga kaite magazine information ya lingala facile Yoka Sango kende bo elongo bani to pesi merci na maître Flora Mbuyu Angelani balobi la Jeanne d'Arc di Katanga to bosani pété conseiller Billy Kongolo Duke yawe yangwana balobi bon retour na kati ya mabele et ça la moi plaisir à provenance de quelque part balobi le conseiller Billy Duke Kongolo to pesio merci mingi parce que vous avez tika biso te na magazine information lingala facile Yoka Sango. Merci na président Willy Badinchiku mokonzi ya Congo Motor balobi le FMI
le futur député 2023 FMI, le Fonds monétaire international, président Willy Badichiko. Merci bongo na directeur Balobi, le directeur Moro Mwambo Kwano, le chancelier à partir à Lualaba. Et ça leur a plaisir, tout Bosani Pété, Junior Mokuna, les juifs noirs, Balobi, les conseillers. Yamasolo toujours, et ça leur a moi plaisir pour être magazine d'information qui est Malamu. Junior Mokuna, les juifs noirs, la bourgeoisie dans le sang. Et ça leur a moi bien l'Union européenne. Merci na bébé Chamikobi, Otremadi Bochabe, Yayo Yangwana. Merci na honorable François Chako 46 fois prêtre, les demi-diés, Balobi Yonde Liziba Bethesda, les pasteurs onctionnés Otremadi PO, les rapprochés de l'éternel. Donc, au bandé sous honorable François Chako 46 fois prêtre, Yayo Yangwana Liziba Bethesda. Et ça leur a plaisir. Talande Tokumina Souka, ya magazine d'information ya Lingala. Yoka Sango Metoka Bwana Raboete, Binomoro Boyebi, moi l'ICC par rapport, et ça l'a bien. L'ICC Alelo, ezali vraiment l'ICCT, et mes ali kaka moi conseil, tous à repérer la bande, tout à Rolanda magazine d'information à Lingala facile, Yoka Sango. L'ICC conseil Alelo ezali boye, tolobi Zangambongo, mais ala na bato, pour batunde, bako sungayo, pour l'autre suki awa, nous sommes bénis.